Bonjour tout le monde. Bonjour Balandia Diamant Noir TV. Tous en akin, honorable Jean Goubal. Donc bientôt émission na Diamant Noir TV bobeta Balandia émission liboso na sali depuis na ekin batuninga. Pourquoi na sali na mutuna ben na zuzi afuna ya manano yo abona ya mbatunis. Ay mo na Balandia Diamant Noir TV. Toi joli. Mais là moi liboso ça la ligne. Non mais c'est contre jour pour mouiller ça liboso. C'est pas grave, mais ça, tu as combien de degrés, 40 ou 36, je sais même pas. Malo bana ba combattant ba résistant poto bino so de bino mbote. Bon yo kaka lisolo ba bete bino na Diamant Noir TV. Honorable quand même balandi Hollande on a poto. Ba gaidi no image va être belé quand ba Hollande on a poto so on dit avant émission. Une image à le baquet. Boussaki. Ça c'est moi. Eh Lande Sima. Oui. Et dis image à le baquet. Tanga vous na bossa. Aba yo salagi na contre jour belé bo. Non mais émission c'est qui toko ba ozela ngo iza flash to teli bango na ba réseaux sociaux mususu. Ah OK. Voilà. O iza neti na Facebook, o le kan Instagram na ngai. Mais na YouTube vraiment ba ozongo o to sali kuna les ba ozela. O iza banque. Après si bino ka mbote belé. Voilà. Pour l'émission to sali na mère Diamant au Noir. Vraiment, à suivre, vous êtes l'émission. Bisous. Toi, Bye.